Yaya pour to banda ki musique to banda ekoyemba ensemble et bongo ezaki tant to banda ekoyemba na ba groupe de prière nde bisika tokola ke sika moko le sika moko tozali na promotion moko donc to banda ko saela nzambe na bomwana nde to place tokola ki na église ya quartier ndezaka ba groupe de prière quoi nde kuna nde esala kike nde ezaka ba chant individuel batiaki biso
toyemba biso siko tozali na petit ya ko interpréter Bakunda Sister et puis na Mama Feza Chama na couple Buloba biso ba presque ba chant na tondé ko interpréter nde pasteur Jean Noël Fouamba na réconciliation na ndelo de tondo sambela amonaki talent o ezakati na biso alingaki tokende na groupe moko quelconque pour na ba aider biso pour na pasi eza pasi mais ya de Clarisse, et c'est lui qui me confirme à 23h30 que réellement c'est Maria Koufi. Et j'étais au volant, on a parqué, on a téléminé pendant, on a habité sur 30 minutes parce que c'est là qui est dur à avaler. Et j'étais obligé maintenant parce que tout le monde m'appelait de par le monde. Surtout bateau batala na internet que Maria za trop proche na surtout na ninga jouer à biso. Et il fallait maintenant commencer à répondre à l'appel. Et j'étais au volant sous la pluie et na s'est forcé qui n'a pas et puis c'est ça. Une bonne actrice, une belle voix qui est partie, un talent qui a sauvé.